Émission lelo to koyambela bino ndeko Johnny, ton frère Johnny a expliqué biso comment qu'est-ce qui était. Émission lelo to koyamba bongo frère Johnny a expliqué biso liwe ale moloto pona nini ale moloto akufa ki ba période wana et puis lelo ne bomaki a expliqué biso yango lelo alobi nzamba pesi révélation bokoyoka frère na biso Johnny ndenga ko expliquer kaka lelo frère Johnny a expliqué biso qu'est-ce qui s'est passé avec Kabila. Pour la ligne Kabila yaki na pouvoir nzaba tadisieni na se concerne Kabila. Tozana frère Johnny Nabiso lelo. Toke de bongo na République démocratique du Congo précisément na Mbujimai et pa wapi mir ya école primaire mwana maweja ekwe ya tala eta école bana ba otanga kabwe mir ekwe ba brique pendant ni et kweli bana rata salle de classe bana kolele heureusement ya pa mort d'homme bana ba kufite mais pas si ya kosakala te l'état o ezatola Mbujimai batala ka o po mawa mingi ezali bongo epe mwana maweja pas si Totika la kaka na République démocratique du Congo cette fois-ci to que na Kaele ne sika tragédie salama qui n'est-ce pas bandeko après tragédie wana balobi kindumba e komi ko futa ko leka commerce normal ndeko mwasi mo pesi témoignage ya ndeko teka masanga matiki a welisi la kindumba bi ngoto futa ko leka ba business nyoso tout kaka boy na mboko Congo ya tokoso nyoka na émission lelo. Toke de bongo na États-Unis d'Amérique et pa wapi mwana ya une année akufi mwana oya akufi ndenge nini papa na ena mama batika ka pimbo est-ce que komi sikoyo bazoki pimbo wana batie yango na ba container ya ba Cerelac Cerelac quelque chose comme ça batika yango wana pour la ko tromper village na habité mwana pena moni yo Cerelac na nga yango yo o soki pe porte na milaka to nini mwana zu yango mwana ya une année azui yango muma alembuma wana yaya ba parents pe ki diba ne ba marape ba su mwana ba ketika na crèche ba mwana ka na crèche be mwana kao overdose mwana akufi mbila simbi bango tokosongela onka na émission ya lelo mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga na retrouver douce tendresse affection epana yo nasalelo nini pondi make na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba mboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Tozana nyonso bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa. Koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso
préférence. Il y a malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubuzwami ya ozali na Namibie, ozali na Éthiopie, ozali na Luxembourg, ozali na Turquie, partout sika ozali tala émission na bino ya ngoyo benga moninga yebsai papa Fiston asi ya bandi soki omoni biso ba liboso merci to sengi na yo o s'abonner soki o s'abonner déjà c'est bon, y a pas de souci kasi tia j'aime soki o tia j'aime et puis o partager ya to partage arabe émission oyo po ezali ko sunga batu ebele. Oui c'est vrai qu'il faut sunga batu pona awa ezali émission il y a éveil, il y a conscience, il y a conscience na l'amour et là qui esprit et l'amour et là qui il y a ngoto yé kola musayo na radio le collé on a 5 rabdo de bo s'abonner rebelle ya to s'abonner tout na papa tout na maman tout na yaya est-ce qu'on s'abonne déjà ta la programme oyo et ça sera papa maman na bana ba ko yoka ba ko tala pona awa insanité le karaté yaya auto mettre awa solo na solo tondo la karaté est-ce qu'on komi voilà to kana na ndengo wana ngai ko mona ngai Fiston Pelende Tata ya Sedek. Ndenge lobaki o mesala ndeko to ya malelo frère Johnny ako exabiso boni nzamba la kisie liwa ale moloto. Boni nzamba la kisie makambu sur président Kabila Joseph ako expliquer biso na koloba mingi te ye moko boko yoka yango ndenge frère Johnny azana biso awa ako expliquer biso kasi yambo to ko babongo pa ya frère Johnny to kotisa ye na sengi na yo ndeko aux attentifs yoka makam o frère Johnny akuluba awa ekosunga yo ekosunganga ekosungai esko komi to bosana te un clin d'œil na partenaire na biso Michael Josh on a sengi na yo ndeko kota na site au commander to supporter griffe ya mwana mboka depuis les États-Unis d'Amérique kota na site bonga ya Michael Josh so ça numéro Michael Josh te ya bengi biso ko pesa numéro Michael Josh benga e pa wapi bilamba zo tekama ya nyonso tu ba sapato ba ketchi ba kepi ba polo ba t-shirt même ba lili ba blouson nyonso tu tina ba super wax hollandais original est-ce que komi na 95 € ya pamba ko boss na peut un clin d'œil pour bande ko ba do voyager ba okende Kinshasa la bongo na Genesis Hotel na kandaka na numéro 8 na matongi voilà wana ba partenaire na biso la kitoko yo ba toza ki sasa fête à mariage, anniversaire, collation, allez, na Salon Congo ya bango kuna te, Salon Congo ya biso na Genesis Hotel. C'est combien hein? Voilà, c'est que bien. Toba na information to baki bongo na États-Unis d'Amérique et pa puis moi na une année à Koufi, moi na oya Koufi ndenge ni papa na ye na maman na ye bateka ka plan. Est-ce que comme to selon na ba code pour comprendre. Tant bateka ka plan ba sera ba plan sikoyo bataka yango na ba carton, ce qui ba carton ba serelak o ba na ba lia kawana. Batango siko wana ba tesoki mutakoti awabona ka o ba serelak eza kanini serevap to serelak to serelai mama bino moyebi ya expliquer ça kanini mais o bana balia ka wana bataka na kati wana bokomi est-ce que bokomi so yo kota ya o kota ndako mso monika bateka o serelak ya liwa to ka serelak za ba bor na kati mwana pe bana inga bana inani ba bebete bitamula tamanda ko sakana mama sala tisiye déjà abongisiye ate wana papa ba bongo ape ba kirba tika na crèche pour ba kende na kidiba wana mwana zui serela ka koyi azu ka mbuma moko allié ba papa pe kidiba soki pa mela ki ya komela e soki pa tafula ki mwana inane on ne sait pas mwana ina na minu mwana ina minu salit ba ke otika pe na crèche njoka mwana la ki lo serela kwana ya mwana batiki ba papa ba kira boy une heure après mwana kambaki overdose voilà mbote na yo overdose azali ala biso overdose na monio mbote na yo overdose voilà mwana kawo ba benga na ba crèche ba benga ambulance nini batala mbazu mwana kufi ni ba kino hôpital autopsie overdose mwana laki nini mwana aliaki ba plan mwana les plans azu yango ndenge nini ale ba remonter filière ba ekomona ba papa na mama ba te bango na prison break ba kangi bango na kasho
tala baboyi mwana yaya tosalaka attention soki na ndako bwana biloko mabe oyo ezosepelisa bato te oyo kosalaka wana ya topeki so business na yo te me yebela kaka tiaka biloko ya danger musika na bana mpo mabe ya tala sika boye mwana akufi mwana akufi bayani baza bana mike papa na mama bakoti wele sikoyo epesi mbilinga mlinga famille epanzani boye kaka yaya oyo tolobaki te tolobi topeki so business na yo te me tiaka yango musika ya bana est-ce que komi c'est que bien tango musu pe mama yebaki na été et ça ba coopération à papa mais c'est difficile mama yebate hein pour ça wana c'est que papa yebi mais tango musu yebaki te mais ta siko ça nene parce que binom balé pour ça qu'il y a une négligence ba koti wele vous comprenez et ça même les États-Unis mais joango lokola pa na yo au ça la coopération nini et ça dangereux et ça na ndenge na yo yaya oyebela vous comprenez protéger ban o to lobaki te to lobby. Sika na République démocratique du Congo, précisément dans Mbujima, il n'y a pas wapi mur ya école et puis moi na maweja école primaire ya bana ba otanga arabe tanano niveau école wa ndenge zali bomo na image ya ya bana ba otanga arabe mur ba ndiko koya donc mur ba brique wa fesa donc na mona on fait ça là au moins ni école ha ko aussi daté ni bomo na ya aussi daté si ba déposer ka ba brique ba déposer aller ba te mandala likolo mandala ka uka ya et mandala ka uka pe mwana msupa ko da supa video amatili ko la suka almet na papier boy na mandala wana école peli tala na niveau na mbujimai so ki pe muta benda ki wana pagidi bae batolo ngo so pa benda ile ba brique ba ndiko koya e beti ba tala degré bana bazoki ya po mona image wana kende kuna na groupe radio de collègue gold to tiango kuno mona o mona le bana bazoki mwana ka classe mi de ko heureusement kutu e zoki bana et moi gefi ezami e fini na ba ngoso ndini so bana ba fina maka yaya to yebela ministre EPST Tony Mwaba tala EP1 EP école primaire mwana maweja na Mbujimai mire ko eli bana école kuna bo partager mission peu comme la bande ko gouvernement est-ce que bokomi c'est que bien totika la kaka na République démocratique du Congo cette fois-ci to kende bongo na Kalehe ne sika oyo catastrophe ça na n'est-ce pas oyo mai memaki batu ce qui ne ya mai wana ki na molimo mbete pour après catastrophe wana sika bo balobi kindumba est comme viral et comme business qui toko bas ba so mbongo fort molimo ne ko takata mboka wana ya pasi et ça na mabongo na ebiso ko cité so za quartier mais na Calais Mexico na Minova ba de wa Calais bo alia Minova na ebiso Calais ba o za Calais oyo événement esalama kito za Calais musu na ebite mbe alobika ndengo wana na Minova sikabo ya ndeko boka pesi témoignage ko lobi yene nga lewa abane ko teka masanga mais masanga moko mona tekite moko teki ezo compliquer vie mais banda ba ine ko sala kibulawa yo Chelsea donc qui toko ya ko sakalate ba kutu na rappel ba inconvénient belé ba bi yango ezo futa makasi ya est-ce que ya ko futa pena to samela pour la déclaration ya Calais catastrophe salama ki wana yango be melo makambo ote pasi ya to e confirmer yo bandeko bo za Calais bo landa biso boteso image o bandeko bo benga biso to pemna numéro ya apôtre Charlie Moubiala ba délivrer bino pour sauter mawa mingi ya comment on va kinube comme rentable Chelsea comme rentable ata yo moko o so ma pe immeuble te kende kelasi sala ko business mususu wana mawa mingi bande wa Calais bo komi bande wa Calais ba be na poto ba be na Afrique du Sud ba partout bo partager mission oyo we sa bandeko ba be koti benga sœur no atika na Calais kuna benga mama na yo benga bandeko esa musa nyo sala pour ça attention po awa la radio collé basi ba lobby o to lobaki te to lobby est-ce que bokomi o ezali émission effet ya conscience to benga rabino pona ko peine bino kaka pona ko peine bino ko ta sabino makambo o ezali koleka ya komi c'est que bien o to lobaki te to lobby voilà ndenge to lobaki sika lelo to yamba frère Johnny Victor ye azayi mona biso déjà awa na ligne boze komona wana to ko soana ye alobi nzamba talisie sur liwa ya lemoloto ndenge frère ale moto akufaki na habité ce qui nzamba talisie nini lelo d'acception nini akoloba suma kam o etali ya président ya Kala Joseph Kabila Kabange qu'est-ce qui s'est passé to ko yoka ye ako expliquer biso nini nzamba alobi na ye lelo
boss na te ko commander ba montre na Michael Josh ozo mona montre avant to pesa ndeko maloba pa ndeko Johnny ndeko maka be ngai papa fiston to moni olati ba chache kuna olembisi biso wap Michael Josh ya Michael Josh zali o moni lelo ndeko naza mobimba ya Michael Josh o moni tenue de ville Michael Josh ya montre Michael Josh chemise Michael Josh o moni surtout Michael Josh o comprendre que na Michael Josh o golata no surtout ndeko o komia c'est que bien frère Johnny mbote na yo Bote papa Fisto Pelende. Boni libota. Tozana ngolu na nkolo malembe. Tozaka ko batela mana nkolu naye. Toyambio na kona Yesu bondela pana biso. Amen. Bondela pana biso. Merci ndeko. Tobondeli. Zambe uza malamu topambolio. Poeti makamuno sala kezalaka toujours différent na oya biso bato nzambe na bombo o biso to kanisaka eza oyo yo nzambe o kanisaka kate yango nazali ko pambola kombo nao pona bolingo no monene yo muto kota katina mitema na biso raisonna ba souci na biso nyonso yo longola kango pinzoli na biso nyonso yo pangisaka yango nzambe merci to pambolio pona butu na lelo pona pokwa na lelo to pamboli boto na bana nzambe bisika nyonso bango bazwami bana na nzambe bisika nyonso bango bazwami to pamboli bango bayoka message na yo bayoka oyo yo logo yebisaki mombu na yo ba comprendre yango pe to komisa nzambe elongo to pambolio na kombo na excuse masia to lobi amen. Amen frère Johnny bande ko to c'est que frère Johnny to suka na témoignage numéro 8 je crois 8 ou 9 mais lelo avant à continuer la témoignage na ye o za numéro 10 lelo dans spécial nzamba talisiye alobla biso makambu ya frère Alain Moloto na ndeko na biso Joseph Kabila Kabangi. Frère Johnny malobomboka yo. Amen libote na nkolo. Lelo efale na sala le témoignage ndenge na 90 jours na sala ki na hôpital ndenge ni nkolo bandai ko visiter nga pendant chaque jour. Et puis na mikolo ya bandaki ko ya te soki na lobby ke nkolo pona nini oyete pona nini okotala ngate il faut aya soko la sege. Donc ezala ki presque chaque jour. Mais on a zoloba avant na sala témoignage wana nzamba chekinga ker na expliquer bana na nzambe ke tozala kana kanda te tozala kana zuwa te to raisonna kapé mabete contrairement il faut to bondela kapuna ba kambi ya bamboka na biso moni ba kambi mboka na biso nde bazawana baza batu moko oyo normalement tango bakota na pouvoir bakutana na ba problème sérieux o biso batotoyi bakangote alors mutako koyani na pouvoir comme tozalaki na ba pouvoir prédateur ya mindele o baza kosala ki bango bakolo ya Afrique biso zaka ba gérant ceux qui yo komi na pouvoir bango fo baya bazwa yo ba peso ba condition alors ba o bazalaki ba esprit faible bandimaki ba makamuna bango ndio moni basali nini ba exécuta bango soit ba pesa bango ba magie ba pesa bango ba mambo belebele o aseleke ba linga bana na balinga mboka te basali la pemboka te mutu lokola na ba 2016 2015 nazalaki vraiment na kanda makasi ya Rwanda na Joseph Kabila. Donc na bandaki ko ina Rwanda na ndenge ya mukete pe na inaki Joseph Kabila na koloba na inaki parce que tango zo linga mutute c'est-à-dire ezaka ko ina po ata osali semblant lobi ate na imi ete mena linga ka ete donc ezaka ko ina donc ngai na bandaki ko ina pas du tout mais na bandaki ko linga ete na bandaki ko mituna comment est-ce que le monsieur ici a continué à pouvoir mais azo sali la mboka te azaka ko sali la mindele et puis azako bomisa ba congolais et puis asali lisusu mixage ya ba étranger ba kota na kati ya l'armée na biso. Comment ça peut se faire na Tunis konkolo binkolo? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as laissé que mboka na biso et comme tina niveau oyo ba étranger ba comme na l'armée na biso comme tina politique ba infiltrer biso maintenant ba komi koluka ba banda ko éliminer biso ba silisa biso to tikala mabilo anetikala vide bango ba remplacer biso. Kolo c'est quoi d'abord? Na likamba Rwanda tango nazalaki ko regretter à liboso zalaki nini tango ba américain ba pesa ki ba rwandais ba visa ba free visa
ke bana ya Rwandais donc ba étudiant Rwandais ba kende kotanga na ba États-Unis ba biloko bongo donc nazaki vraiment na regret makasi mais jour moko na lala qui le Seigneur m'a appelé a posé ngaka question on ezalaki ka question Seigneur a posé ngaka bi frère Johnny est-ce que okoki koyebisa ngai batu oyo bazwi ticket ya kokende États-Unis na batu oyo bazwi ticket ya kokende Lola banani oyo baleki. Alors nazalaki vraiment sans réponse nafandi kaka nye kola bisinga bikomi tungisa te Rwanda baza na ticket ya États-Unis mais Congo eza na ticket na ya Lola. Amen. Alors tango na lamukaki na butwana na kumisaki nzawe makasi na bi donc na longola tende kivoki wana na mutunanga donc nabusa na makamba Rwanda na bi kenzambe akotala makambu na bango metango eko koma makambu ya Joseph Kabila ndiko nanga boyo kanga nazalaka fanatique ya Joseph Kabila te mais nazo bisa bino réalité oyo nzambe alakisa kinga nzambe ateya kinga na likambwana na pana kutuna lobana lamuka po ba makamlenge belebele so na lali na zui vision na yebisaka madame nanga na bitala vision na zui tala vision na zui alors na butwana na lali na moni nazana Joseph Kabila Kabange président tambola naye président ya nazo président ancien président nazo tambola naye na tuniye nabi monsieur pourquoi tu as accepté que l'armée étrangère bakota na mboka na biso ba mixer na biso est-ce que salema na mukili nini est-ce que na mboka na bango bakoko ndima biso ba congolais tokota na l'armée na bango tokota pe na gouvernement na bango. Deuxièmement opometa ki biso ko sala banzela obanda Kinshasa ti kokoma na Goma. Comment est-ce que tu n'as pas réussi pendant 18 ans au sali elobi nini yebisanga azanga ki réponse a koyebisanga afandi ne melungi na ezalaki kokangama zaki bila nelungi moko ya kokangama ya kanda te mais kokangama moko mona ya mawa. Alors tozaki ka kotambola naye na katikati na biso donc dans place tozaki kotambola piscine il y avait piscine moko mwa munene kwa ya mwa mulayi moni ka piscine ngingi za la rectangle ba mingi ba piscine mingi za la rectangle. Alors na ngambo ya piscine kuna ezaki na batu comme ngana bana ko solo na nazota la batu wana te mais ye aibisinga bo abi nga tala na ngambu ya piscine tango na tala na ngambu ya piscine mes frères oyo ngana monaki na moni banani na moni mindele ya Europe ya États-Unis ya ba Asie mindele ba telemi ebele mais na maboko ya mindele wana basimbi ba document ba dossier na babiki na bango na maboko biso siko tozo pusa na ka naye na tunienga bi siko batwana bazoluka nini abi omoni batwana tokieka ko mona makamba osala ngala nazali lokwa koloba te topusani naye topusani ne tokomi epa ya batwana moko azui document apesi asigné moko azui document apesi asigné donc na telemi kaka nazotala titi suka nango na yoka ki butemba mabe ngabi mais pourquoi ozo signer ba document oyo sans ki otanga na kati pourquoi ozo signer ba document sans ki otanga na kati et na yeko lamuka lere na lamuki na bondeli labi tala ndoto na yebis madame tala ndoto na loti na Joseph mais Joseph na tamboli na etala eleki boye na bondeli journée na eleki deuxième jour nango maintenant le Seigneur revient encore à moi me dit abi omoni batu oyo oyo yo monaki na Joseph omoni batu oyo babandaki ko déranger pouvoir ya Joseph. Seigneur me dit encore abi Joseph était un étranger mais Joseph lorsqu'il était nakati ya mabele ya Congo alingaki mboka wana azwaki mboka wana lokola ya ye donc alingaki a effacer na batu mémoire ke ye azali étranger te programme na ye ezalaki normal alingaki asala azalaki lango vraiment à cœur mais tala batu oyo bastopaki ye po asala te eza batu monaki abanda ko signer na bango donc batu wana nde babandaki koyebisa ye ke ina droit ya kostonga mabele ya Congo te parce que ezali mboka na ye te bazali koyebisa direct donc sans que ba bombela ba c'est ce qu'on meki ko sala eloko moko oyo ezali contraire na volonté na biso
tolongoli yo po yebi place biso tozwaki yo po yebi soko tietembe to bimisio. Donc Joseph azalaki na embarras de choix. Donc azalaki ko banga d'abord ba étranger ba pesaki pouvoir wana pe akoka ko sala face na bango te. Alors au-delà de moi la vie donc azalaki na hauteur ya ko gérer Congo te. Le Seigneur m'a dit yes. Il n'était azalaki na hauteur te na cause ya statut na ye. Donc statut o ya azalaki nango ya étranger yango mindele bandaki ko maté donc bandaki ko finai na wana. Mais lui en soi azalaki na besoin ya kobongisa mabele ya Congo. Donc aina besoin ko tonga banzela na ye ninga programme na ezalaki exact. Donc l'ère na lamuka ki na kumisi nzambe na bi o nzambe za malamu. Donc na inaki pamba et puis bon na bosani kutu na ba l'armée omoni ba l'armée o ba kota ki na Congo bilo pana nyo sozalaki union européenne nde ba to força ki. Mais au-delà na ye aboya ki automatique malinga ki ngote. Donc c'était ça pour Joseph Kabila. Alors na senga kinzambe pardon na senga ke bolimbisi lokwa nde na inaki mutu abatu sans que naïba qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur nde yango na baki ete to ina nanu bato bazana ba politique wana te plutôt to sambela pona bango parce que makambo bango azokuta nango eza obiso tuzo mona. Donc c'est un peu ça. Alors pour makamba politique to totalement makambo ya aller zela totalement mkiwana totalement mkiwana ma politique wala donc sikaboe Joseph Kabila nzamba talisio kazali congolais te oui c'est vrai to yebi yango mais azaki na volonté ya kotonga mboka mais ba décider ba occidentaux bango baboya ki atonga balinga basali à partir étranger bon sikaboe bosani suma place moko na bosama place moko dans le Congo balinga ki Congo tonga maté parce que ba achever mission na bango ya balkanisation ya Congo parce que ba raisonna ki ke soki asali prince ou ta Kinshasa ti kokoma la Goma ou bien Kisangani et kozana facilité ya ko déplacer ba militaire donc kozwa militaire soit population on peut dire comme ça là ko uta la mouvement la bango kolongwa po ba koma na est kozala 2 minutes 3 minutes ba komi kuna. Alors il faut batika Congo lo lengi wana pour ezala la facilité même si bazo samba kama bango eza musika kuna ko Kinshasa bango te ezala donc c'est comme ça yango basala ki babiloko wana de selon de nzambe asosoli sakinga donc c'est ça nzambe oyo nzamba ebiso ke mwana mboka osala esiko ba kobongisa mboka to osala malamu te yenga la moniete vraiment nakozala na d'abord na linga peu politique te na kota ka politique te osala ka fanatisme te osala émission politique te pour Johnny osala politique te awa zaka émission fait à conscience na tunika mutuna donc te nzamba la kisanga talika mo côté pona e ata mwani ni boita c'est quel moko boite na bite peut-être ya kola kisa mais pona ina mona jo côté likambute to que sika pona faire aller moloto yes pona papa aller moloto wana eza papa moko oyo motema nanga ezwa ki vraiment mbeli tango noka kiliwana e nazala ki vraiment ya kolela pona papa wana na regretaki makasi jour nga na yokaki kufa ya papa le moloto na ya quitté journée wana mobimba na ya quitté donc j'avais pleuré vraiment. Alors nazalaka ko poser Seigneur ba question pour ngai penda mingi nazalaka la ba question nazalaka teke na ko tapenda prier na insister pe nazalaka la ba question so na poser jusqu'à ce que Seigneur répondra toujours. Alors na bandai ko poser que Seigneur question pourquoi monsieur Alain Moloto nous a quitté et pourquoi Seigneur tu as permis que Alain Moloto a quitté biso na temps oyo pourquoi parce que na mona kingam ko na bana ko se sentir que Alain Moloto azalaki l'homme de feu mais pourquoi l'homme de feu a kende ko zala kaka down mbala moko et puis atika biso akende comme la lelaki mingi na bosani kutu ezalaki na ser moko boya utai Kinshasa to bando fanda ne lopango moko donc ndako moko na bando fanda pa na ngai ayaki na sango Alain Moloto o na moni Alain Moloto na foi et puis Alain Moloto lolengi akomi Alain Moloto fa kufa kaka en tout cas na silikela ki ser wana ngabi mais yo sengo zo betela biso Alain Moloto fa kufa Alain Moloto azobela bien sûr mais yo zo lo bali solongo lokola moto azo seka lokwa zo kesengo
soki lelo akufi ekosala nini epa na esengo nini kozwa oyo kozwa. Alors na gangelaki ser wana nabisaki non, il faut pas oloba likambo lolengi o parce que mutu soki aza maladi il faut d'abord compassion ezala. Et puis aza mutu moko oyo biso na kati ya corps de triste tolingi ye toyebi ke toza na mutu moko oyo aza kotia biso poids. Pourquoi au préméditer liwana ye lokola ki aza mutu moko pamba. Alors ser wana pe a changé quand même maloba na ye ndenge pelekaki mais subitement tango toyaki koyoka après moi ba une année ou 2 ans après toyoka koyoka le moloto akufi donc nazalaki surpris nasali journée mo malali akite nazalaka ko lamenter na motema nanga avec beaucoup de questions mais et kokoma jour moko nalalaki le Seigneur m'a appelé, il m'a dit ceci: ale moloto aza mombunae. Obi bato balobaka ki ale moloto soki aza soki na deuxième monde, soki na habité deuxième monde ngo soki ezalaka ya ba fantir ou bien ezalaka deuxième monde boko ya bon na bi ke monde de ténèbres ezaka na ba makambo nango pour soki totali na Bible ndenge Satan kende ko wule nzoto Moïse, c'est-à-dire aluka ki asala pika ba makambo ke na monde de ténèbres pe bana Moïse na bango soit abimisi Moïse na ndenge na ye ata musaba na Israël na ndenge mabe. Donc c'était un peu ça. Mais on allait moloto, le Seigneur m'a dit ceci: allait moloto azalaki mutu oyo liwa ya le moloto euti na ba politiciens congolais. Liwa ya le moloto euti na ba politiciens. Na boyi nanga kotanga ba kombo ba politiciens pona yebi nanga pe bango. Oh mais nego Johnny soki yo tanga ba kombo te wana émission ça n'a plus d'importance. Nponza batalisi yo. Il faut le prudent. Ça y est, il faut expliquer les choses. Pour aller à la Suisse, aller à la Suisse, avec la brique. Avec la brique dans la Suisse, à 5 ans, tu veste. Tu es un peu out. Nzamba longola ki azayesu mutanzamba kuna na okota te wana kuna na okota te mais nazoloba oyo nkolo alakisa kingande yango penda nazana yango okay nkolo alakisa ki yo kobomba te loba vérité alakisa ki yo nana bomaki efo loba tendeko ale moloto za omoni bato bayimaki na pouvoir na biso asi oyo tolekana wana bango nde bato bomisaki ale moloto. Pourquoi? Parce que ale moloto azalaki danger pona bango. Ale moloto omoni na monde omoni toza na monde tous les satanistes au ya monde tango bakota ka réunion na bango pays ya liboso ba bisaka po ba dévaster eza Congo Kinshasa wana nazo bisabino makambo Seigneur m'a dit Congo Kinshasa. Pourquoi? Le Congo Kinshasa ezali moko ya ba pays oyo esali et délivrer Afrique na spiritualité. C'est-à-dire Congo et Kinshasa ezali Congo o ebimisa ki réveil. Na kati ya réveil ya Congo eke na Congo Brazza. Congo Brazza bake na Gabon. Gabon eke na Cameroun. Cameroun et panzani Afrique centrale mobimba. Tina Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Sangomalamu e utaki na Congo. Alors, à ce temps-là, avant Sangomalamu e panzana, batu bazalaki toujours na ba magie, bazalaki kokende banda kwa banganga, bazalaki kokende donc ezalaki nango normal bandako o to bandako benga ba mama mbikudi. C'était que ça batutu bazalaki na bakisa ba protection batu bauta ba intérêt bana bakisa ba protection na bango mutu moko te azalaki ko viser makambo nzambe. Alors le réveil utaki na Kinshasa tango Kinshasa ezu réveil nde esali distribution na ba monde wana. Alors le monde des ténèbres tango bango bazalaka nanu auparavant mboka lokola Afrique ezalaki place oyo bango batiaki centre na bango parce que les gens bazalaki na ignorance bazalaki koyena ba machine na bango kobuma batu na ndingo bango balinga habité bato bazalaki na Kinshasa l'état ya mwa kala wana bazalaki komona ba accident oyo ezalaki kosalema na ba Kinshasa o soki comment l'appelle ma mituko to banda otambola longwa kala minene wana komona ngo fula voilà et outil boye tout animi balé donc les fula ka faut tout ana nombre ya bato ba kufa na jour wana bokoye ba kututé donc tellement bato bazala kebele eza ba accident na lelo oyo sali makali susute
mais ezalaka lisu na Congo, ezalaka na Congo te, c'était partout en Afrique. C'est-à-dire bango kuna na monde bango de ténèbres, l'Afrique noire ezalaki place au bango banda ko zo ba 100 na bango makila na bango o banda ki ko verser na monde na bango. Maintenant tango sango malamu yeko kuma na Congo, Congo apesi réveil, batu nyonso bakeye pa Nzambe. Mwana na Nzambe soko akoti na kati ya mutuka ata yo soki yo sali imagine o eza ta la level nini mutuka na eza accident na mino ko simba te biloko no soko chake ko simba te. Alors na bakanda wana nde monde de ténèbres ba chaki misu na bango vraiment na Congo pour ba éliminer tout ce qui se présente comme danger na monde na bango. Donc Congo ezali monde oyo ezako ebangisaka monde de ténèbres, pays où ebangisaka monde de ténèbres, je peux dire. Alors Ale Moloto azali moko ya ba descendant ya batu oyo bazali na fe, bazalaki na fe ya kobangisa monde de ténèbres. Eloko mususu oyo ebomisaki Ale Moloto ya liboso babanga ki bango moko na monde de ténèbres tango bakotaki bamonaki mutu aza danger pour na biso. Tango ba Rwanda bakotaki na Congo, ba Rwanda tango bakotaki baye na ba kitona, Ale Moloto azalaki moko ya batu oyo batelemisaki Kinshasa to sala prière oyo ezalaki chaque 12 heures na habité Fiston Pelé so le wana zalaki na Kinshasa ya 12 heures mituka nyonso telema batu nyonso batelema oyo ozana ko na nzela telema pour na prière to sala ki pendant 3 jours avant ba rebelle wana bakota. Sikota tango ba rebelle wana va bakota, Seigneur a frappé ki bango déjà parce que ezalaki na liloba ya moto na Nzambe oyo apesaki et puis bato ba acceptaki yango. Seigneur a frappé ki bango déjà l'aveuglement. Ba koti na Kinshasa sans le savoir ke ba baza na kati ya Kinshasa. Yango ba récupérer ki bango na maboko. Ba bomaki bango. C'était à cause wana utaki pa Ale Moloto. Ba moto wana utaki pa Ale Moloto. Alors monde de ténèbres tango bakotaki réunion, bafandi babandi ko raisonner, batali qu'est-ce qui nous a empêché ya ko achever mission na biso. Nani apesaki commandement ya batu babondela. Ale Moloto azalaki moko ya batu oyo bazalaki na en tête ya prière oyo e renversaki pouvoir satanique, sorcellerique, ya invasion ya ba Rwandais. Donc c'était que ça. Alors deuxièmement, tango bango basilisi kosala ba réunion na bango, tango bango bakoti na ba réunion na bango batali OK Ale Moloto azo se présenter danger. Sikoyo tango eko koma bakoma déjà koluka à partir ya batan wana bakoma déjà koluka Ale Moloto baboma Ale Moloto. C'était na tan wana, je vous dis ezalaki depuis 98 je pense 97 98 tant ba Rwanda ba ki ko envahir biso 97 98 à ce temps-là l'état ba ndaki koluka ba bomale Ale Moloto, mais ba yebaki ki Ale Moloto comme bazalaki déjà na popularité belé ceux qui ba sali ki ba kangaye physiquement ou bien ba bomaye na ndenge moko ya assassinat eko sala ki ba plan na bango no sokozala renverser pour monde côté les donc ko révolution moko ko sali ya makasi. Alors bakendaki epa ya ba pasteur wana eza ba pasteur normalité, eza ba pasteur oyo baza na liaison na monde de ténèbres, donc bakendaka réunion na ba politicien na ba pasteur wana ba pasteur ni na bango apesa ki bango mission ba pasteur satanique neti nani ba pasteur neti nani papa Fiston okomemsanga ngambwa bon na yebi wa komona bango te toutefois bayebi onga la zulu baba yebi yango ba église na bango baza ba misu baza na Kinshasa, ba misu baza na ba Lubumbashi, ba misu ba po ba poisonner ki ba place ebele za place moko te azwa ki ba poisonner ba place ebele ba place différent ba église na bango place yo akei ya soki bango basala ki ndenge nini bayebi ki Ale Moloto bakozwa na difficulté, il faut ba inviter. Donc na ba invitation ngo bana Nzambe oke bana ba invitation ba invitation ba pesa ka banga dabe onde na zalaka mariage ba fête ya mariage en tout cas na kenda ngote ba fête penda ba fête. Donc soki muta inviter ngai na zwaka ka moi cadeau na ngana tie na pesie mena kende na lia na fanda en tout cas na sepela kana ngate po na ba fête nde makambo izala krebele na ba invitation nde makambo izala krebele na habite que non c'est mabe mais selon ngai nde na monaka. Alors
papa Ale Moloto azwamaki na ba invitation o bandaki obenga ye ya ba concert ye asatandaki ke ba concert azokende wana ezalaki ba concert moko normal nde babingaka nini équipe na ye akende basi ba ivre ba kwa ba campagne biloko ningi ezaki na cadre évangélisation nzoka ezalaki ba cadre oyo batu wana bazwaki ba injonction na monde des ténèbres il faut bango basala bakokisa mission wana. Je vous dis, bazwaki mbongote, batouana, bazwaki mbongote, mais bazwaki injonction pour dans le monde des ténèbres. Par le pasteur là, ndeba poison et bandaki ko les cana pour nous poisonner papa Ale Moloto. Sikoyo, danger oyo bango baiki ko mona, il y a deuxième danger, baiko raisonner danger liboso oyo Ale Moloto abikisaki Congo ezali ya makambu ya Rwandais. Deuxième tour, oba monaki ke Ale Moloto akoki ko mettre bango à terre, ezali makambu ya pouvoir na bango oyo politique. Tango Ale Moloto akomaki ko sala jaba annonce que azana kanda ya molimo, bango ba comprendre kango autrement. Bango ba yoka kango autrement. Po tango lobi toko yako papa toko papa, bango ba comprendre kango autrement. Pe bayoka kango autrement nde bayaki ko plaine babomisa Ale Moloto. Siko pona nkolo alobi boye ke Ale Moloto alongola ki Ale Moloto na tawana parce que Ale Moloto azalaki mutu oyo à la longue alingaki batu balingaki ba voter ba pesa mo ndenge basali papa na biso Mukwege oui. Batu bakei basangi ya batu bakei basangi simbongo bapesi Mukwege po Mukwege asala nini apostiller. Ale Moloto batu balingaki basala bongo pona Ale Moloto. Sikotango Ale Moloto alingaki akota na pouvoir, Ale Moloto na ndenge ya vengeance, alingaki sala vengeance wala alingaki sala ezalaki pona ye moko te ki avenge pona mutu. Alingaki avenge pona Congo. Tango alingaki avenge pona Congo alingaka suye maboko naye alingaki koma suye. Alors Seigneur alingaki te mwana naye koma tina niveau wana nde a permetaki Ale Moloto azala pembeni naye na banzi bo comprendre nga. Ale Moloto akufaki na volonté ya batu te, poison elingaki sala eloko moko te, poison les alingaki ezala ni l'essence de fait na bomo inaye. Mais ce qui avait permis ce déplacement, c'est qui Seigneur Jésus-Christ Yimoko. Pour Ale Moloto azala penenaye. Donc Ale Moloto alingaki asala politique. Politique wana alingaki za forcing ya batu. Na forcing ya batu watu ngaba forcer asala. Donc et puis alingaki akoma juste président. Tango batu oyo ya république o eleki tango bakomaki na 2016 taike babandaki déjà manœuvre na bango Ale Moloto alingaka telimela bango. Donc soki akoisa comme nde tozoloba toza bolembu pona makambu ya ba soulèvement. Mais na temps Ale Moloto soki Ale Moloto azalaki soki Ale Moloto abi soulèvement tout le monde bangaka ba telema. Donc elingaka ezala vraiment danger azalaki donc barrière na ndenge ya mokete pona batuana. Alors ne décision eutaki pas na bango mais exécution topé acceptation eza dizasi moko ezaki bato mokilité na banzi toyokani pona lelo. Nzambe da permetaki batia alem bapesa Ale Moloto poison akufa te nzambe andimaki bongo te mais tango esalimi déjà le Seigneur avait déjà na plan moko ya kolongola Ale Moloto na mokili tete que ça mais plan ya koboma Ale Moloto ebandaki depuis 98. Donc azalaki jeune ba poison na nzoto na depuis ba niwa. Pourquoi Nzambe a permettre mutu oyo alinga ko sauver peuple congolais ba longoleka sikabwe pour tirer la malheur grave. Bon, na koyebisa yo Seigneur alingaka makila te. Omoni Ale Moloto azalaki trop propre. Je vous dis trop propre. Ngai moko frère Johnny na belaka na loboko na ngai ya mobali loboko oyo ya droite nazalaki na problème na liboko ya droite nakoloba nini loboko ya droite na ngai
evimbaki na forme moko ya kopola ezovimba ozotala liboko ndenge ezovimba na misu na bozomona bon nayebaki te soki eza pe ala sorcellerie mpo nalandelaki yango te mais ezalaki juste ebomanga. Alors nazwaki chance moko grand frère nanga aîné na biso aza na France kombo na Charlie Nsuku aza na France ayaka na Kinshasa ye tanga ye juste tango nazwaki ba meminga ba dispensaire ezosimba te ba meminga ba côté ezosimba te. Alors chance que ye ayeko koma pe na période wana atali bwaka mwa bi Johnny loboko lolenge o ndenge nini nga bi ya nazobela lelo ba 1 mois 2 mois nazana ndako abi non oh eza danger parce que nam tolo moni parti à tolo comme déjà kovimba loboko c'est vimbi comme ce qui carré ce qui rectangle maintenant na tolo comme kovimba et puis nazo mela mai ya 5 litres na journée aussi là mais nazo ka bien te. Alors vieux azwingai ameminga na hôpital mais makinga wapi na sanatorium to komi kuna na sana docteur wa mona kinga liboso akamu ya binono yatikali komona likambo te abengi muninga ne moko bo spécialiste moko boy autaka soki pe na Suisse tango spécialiste na ye alobi non oyo maladie eza pyomyosite faut to opérer ye so to opérer te distance oyo eloko ekomi en tout cas to fine kokoma ina tolo. Alors basala kinga opération na loboko nanga droite wana nazo expliquer bino likambo makila nzambi bino bato super makila boy bango vous avez un grand problème négocier en kopolo basali nga opération maboko loboko nanga droite sopaki tellement makila et puis bakoti singa ba otobenga ba mesh na nzoto ainsi de suite ba fini 3 cantines ya makila batofina full bakei babwaki et batenga nini wana nalali nango lobi nango lisusu baye babendi mesh wana makila na batofina ezobima kaka après 1 mois nde ngai na eko récupérer mais expérience na mona ki na hôpital wana tango nalali premier jour deuxième jour troisième jour mutu moko pe jeune garçon moko utaki na lemba baye na ye akomi wana azaki kotambola ye moko na mama na ye ne alali akepe kuta sokoli tango azongi na mbetu na alali lobi nango na tongo mutu akufi. Bon nazala ikape étonné la bisenya c'est quoi na moni lisusu mutu moko akotaki na hôpital kaka la même maladie nanga ona zaki obela masali 6 mois mais nga na ye nasali kaka 1 mois na bimi ezaki aussi ba question nanga nazaki ba poser na nkolo. Alors tango na silisi na hôpital sorry na hôpital tango na expérience wana na mona hôpital makamno ceci na hôpital na bimaki na poser Seigneur ba question le Seigneur aussi il m'a montré pourquoi batwana mutu wana yaki l'hôpital akufaki et puis pourquoi ndeko wana tikali azotikala ka na hôpital. Le Seigneur m'a dit ceci, il a dit tango batu balala ka na hôpital tango batu balela ka na hôpital ngai nkolo na kitaka na yaka o mutu abele linga nkolo abi na yaka na kitaka mais batu babika ka muke pourquoi batu babika ka muke ngai tango na yaka na tala ka maladi na ote pasi na ote tango benga kanga na yoka kombo wana na kitaka mais loko na yaka ko sonde eza cœur. Donc atala ka mutu azana un cœur disponible ndi mutu o abikaka Seigneur alumina ngabon abi c'est pourquoi bato bakota ka hôpital mingi babikaka te parce que leur cœur n'est pas disponible à me servir. Donc ceux qui ont un cœur disponible pour servir le Seigneur, quand tu appelles le Seigneur, Seigneur vient automatiquement na secours na wana lo ka liboso Seigneur ala kisakin. Après quoi ngata nzoto na ngezo malamu na komi na ngape kotambo pour la bien là. Maintenant il faut remarquer que tango na bimaka soki na beti libako à droite na kei ya moko wana pe osimba soki na bia nazoki na scope mbongo obeti mwa libako à droite kopa ne simbi. Maintenant il faut comprendre mbala moko so na beti droite eloko wana ezosimba lisuke so na beti gauche simbi lakini na beti droite simbi te na beti gauche simbi na bimeno comment expliquer ngam nazaka so na beti gauche il faut na esquiver nzelana na bino nzelana eza bien te et puis banda ko zala kaka ndengwana. Mais comment est-ce que Makamongo change comme il à gauche? La nuit, le Seigneur me dit, quand il est venu encore me dire, frère Johnny, Yoka, au moni, ça c'est na yo, il y a Mabakou nous déclaré. C'est moi, Seigneur, qui a changé ça. Pourquoi? Parce que le bon qu'on a eu à droite, et sopa qui makila est belé, na linga kamakila te. Là, c'est le Seigneur qui me dit. Frère. Très bien. Donc le Seigneur a boya
kosalela loboko na nga droite akoma na loboko na nga ya gauche tango Seigneur alobi na nga bongo nazwaki yango au sérieux po nayebi ke non makambo nyonso eza mpe ya kochange mais nayaki koconfirme yango lisusu jour oyo nga nazalaki à genoux na mbandaka na tie maboko likolo mpona mona baange kaki ya Seigneur beti na ciel ekoti na liboko na nga ya gauche donc liboko ya droite eza nyonso mibale ezalaki likolo mais liboko ya gauche nde moto ezwaki kake mpo ekota na nzoto na nga etelemisanga. Comprendre? Okay. Donc Seigneur alingaka makila te nde alingaki moumbu na ye azala na makila na maboko te. Donc c'est un peu ça. Donc ye andimaki na ye ale moloto aye pa na ye pour aboye kele moloto azala suye. C'est tout. Voilà. Donc nde yango nanga. Toujours comme petit à petit na suka nde komoko atundi question awa frère Johnny kaka na témoignage na je crois numéro 5 ou 6 boye oyo lobaki ke Nzamba talisaki yo entre frère Matou Samuel na frère Denis Ngonde moko na bango okota lola te sika boyi Nzamba zongisi yo te po atalisa yo soki esuki nini et puis nungu ebimaki awa Nzamba lagisa yo te po na nini Matou Samuel bas na yeba kufa ase okufa. Yes, de quoi na pesi na mbambo te bele place azwami soki place dali de ko na biso kat na corps de Christ na pesi balleluya ebele Nzambe abatela ya sungaye na komeka ko bebisa eboye makambu ya nkolo alakisaka na tana ye alingi ngala force ka Nzambe te na tuna kaika ka mwa question soki alinga amema ngana mulai alakisaka nga mais o wana na posaki na ngai question te nazalaki kutata na idée te na lali kaka normal ndenge mutu nyonso alalaka nde kolo aye kozwa ngai atindi bange na ye mibale baezinga baminga na ciel babi tozolakisa o comment est-ce que le fin du monde va se dérouler. Alors nazalaki wana nazomona fin du monde ezalaki dérouler ndenge nini lenge bato bakanisaka peut-être et puis awa na South Africa nde ayaki kozwanga la kisanga jour ya jugement kozala ndenge ni wana ya jugement ezalaki autrement ya fin du monde ya kobenga bakombo ezape autrement donc kombo ezalaki ndenge nini ngala mati na ciel na moni bato ebele libanda ya paradis parce que ezalaki clôture moko munene siko bazobenga bakombo ya bato bazobenga bakombo bazokota na kobenga kombo ya bato quelques personnes obatikalaki libanda nde ange oyo ayaki pembeni nanga parce que bazaki deux ange bamimaki nga na oyo bazaki otanga livre na likolo ezalaki lokwa 3 bango 3 mais mibale oyo bazalaki pembeni nanga moko azalaki na droite nanga nde azotuna nga bifrère Johnny tala bato oyo batikali libanda na tali nga na moni bato batelemi mais na kati na bato na moni Matou Samuel na Denis Ngonde atuni nga oyebi bato oyo mibale nga alobi na yebi bango nde ange moko azoyebisa nga abi bango mibale na kati na bango mibale moko na bango akokota moko na bango akokota te. Alors moi nga moko frère Johnny na lelaki parce que na lingaka bango mibale ba papa na mibale na lingaka bango tellement nazaka na ba souvenir ebele surtout wanzembo ya Denis Ngonde nazwaka ngo na ba vision ebele na nga nazwa na nzembo na koyala ngomba na ko expliquer comment est-ce que ba vision wana nazwaka na nzembo ya Denis Ngonde moko pe nazwa na nzembo kaka ya ndeko na biso Matou Samuel mais sikoyo tango kola la kisinga na bondeli na bi Seigneur please esali mabongo te ange moko po azoyibisanga bi frère Johnny oyo nkolo alobi ndi yango alobi donc il n'y a rien à changer après nga na lamukaki na kumisi kaka Nzambe na mawana nga na mutema pona yebisa susu Nzambe zongisa ngai makambo ya nani na ebite ndenge na koloba parce que na photo banga Nzambe quand même aza noko na biso te aza tata mwasi te poso kala kiso likambo bandozongisela ka ya ko yebiso makambo ezali spécifique oyo ye azokanisa eza makambo yo zokanisa tende yango ya bandaka ko ya ko yebisa karo neti awo na South Africa abenga ngai ala kisaka makambo ya babilo kwa kolia on ba misunyo to somba kala ba shop banini ezalaki na volonté na nga na se dérangeaki na ngote na banda ko somba nga biloko ndenge bato so sombaka ndenge biso no sotoliaka mais Seigneur a ebisinga ke biloko toliaka esaka utaka na monde des ténèbres là au moins 70 à 80% et utaka na monde des ténèbres so nga nazana tina ya kotuna nkolo te pona nino la kisinga bongo et puis la kisanga non
na koko makuna te pona lemo nani Matou Samuel na Deningonde eloko moka na koloba ete to juger libanda te to juger bango libanda te parce que nzambe ajijaka ne libanda te nzambe ajijaka na kati bon moni mutu lokola Matou Samuel azosala mwa bagafu na ye belebele mais boko kamwa ka na suka boy abongoli na mutema réellement suka sengi ka nzambe pardon akene paradis donc c'est comme ça po tomona kiango biso moko na bible zola ki sabiso ndenge ni miyibi mibale bakufaki elongo na Jesus mais na suka muyibi moko azui grâce à kokota lola et pourtant il y a saleli nzambe te ayebi nzambe te donc keza ba biloko moko biso batamukili moi to calculer ngo zate moi peut to condamner zate pour nous sommes tous des pécheurs donc c'est un peu ça voilà ndeko mo atuni awana yebi so za sujet du jour na yebi te mais ça rappelle question sous capot comme na suka déjà réalisateur habito de passer 10 minutes tout cas na 10 minutes yebi sabiso ndokalobi Marie de nuit et kotaka ndenge nini et puis aussi sango ndenge nini Marie de nuit ce qui bolingi to solo pour la Marie de nuit pour ça la permission mususu pour na ba Marie de nuit de femme de nuit mais na kokata kana mukuse Marie de nuit botika bilinga linga wane lokali bosu botika bilinga linga est-ce que bino bande konanga otoza na South Africa est-ce que boyebi ke na kati Afrique du Sud eza na 80% ya ba filles bazana la sorcellerie boyebi yango bon on a besoin en Afrique du Sud on a besoin partout dans le monde partout dans le monde bon il y a partout dans le monde mais ce qu'on a précisément awa pour basi ya awa ndenge biso ba congolais tout monde akabango baza ba spécial bazali trop classe ndenge biso to lobaka trop classe ndenge bazalaka mais boye bakaka ke bo sala ka ba relation avant ça la relation na yo na mutu o benga mutu bozala na ye soit lokola fiancé soit o proposer libala il faut bondela o singa nzambe ala kisa yo position ya mwasi wana soko kenda kaka bikene kinda ngulu kolela kanoko tute makamba basi ya basi ya butu po wana otuna no frère Johnny te posi na sina ibisino déjà alors deuxième position ya basi ya butu ezali famille na biso lien du sang ba lien du sang oyo bazalaka toujours papa Fiston Pelende obende ngamo nazaki na ndeko moko ntango nazokola nazalaki na cousine nanga moko azalaki très jolie soko moni boye ozo raisonner lokola moni ba Beyoncé ne bangalaka Beyoncé sikozwa ka ba Beyoncé forme wana mais ma cousine aye pa na ngai frère Johnny qui est ton passé na ye lokola mwasi na mobali bana nzambe bolimbisanga alors comme ngai nazalaki mutu moko ya ba décision ferme nalingaka mwasi se présenter faible liboso nanga te soko se présenter faible liboso nanga oza na kodia donc nanga basi bazalaka dire mwasi moko ozala mna ozo se présenter peut-être que oza dire wana ndinga frère Johnny nalingaka soko zaka faible oya no kutu po na alingaka bongo te wana ndinga nazaki kokola alors ezaki discipline moko o esungaki nga mingi na vie on de quoi na yaki on était biso mibale na chambre pe azo proposer nga makamba lolenge wana alors nazalaki catégoriquement non na bisinga bi premièrement aux andeko deuxièmement toza makila moko on peut pas faire des choses comme ça là non moni ngai le lakayo nga omikani ba jeune fille biso bakini nde bazalaka suki na koyaka suki eloko ni ba elo mo balobakana donc il faut monter koyeba te nous sommes là ngabi stop nous ne pouvons pas aller jusque là alors à mona kango o ce que sali bongote tokokoma binemi ngabi non problème tokoma ta binemi alors et les cas qui parce qu'on était encore dans l'âge flair 16 17 ans 18 ans mais à la longue le Dieu des anges a tchakinga très bien abimwana nanga oza mobali et leur Seigneur a ekola kisanga loko nini ndaka likana na kati relation wana mon frère j'étais bafoué
J'étais bafoué. Donc, le monde des ténèbres va utiliser Kabana depuis le bas âge. Voilà. Donc, bino bato bosala ba relation na bandeko na bino, boye ba relation wana ezaka na ba problème. Ce qui peut mobile ou bien moi si mutabandela kayo, eza na problème eza pas mbaté. Parce que d'abord ndeko na yo faut sentir moi soni wana, faut sentir moi chem wana. Mais ce qui est comique, on va sentir en cas normal. Sachez qu'il y a un problème qui est caché là derrière. Alors on a frère Johnny na bika na piège. Où ezala ki ko attendre au Seigneur, nous allons le Nzambe merci. Tant que la kisinga likambwana, j'ai dit le tout puissant aux Nzambe. Ndé yango nazo yebisa bino bana na Nzambe ete bokie bakana ba relation, ba fake relation. Ba fake relation, eza ba relation ezo komema biso deep na liwa, ezo komema biso deep na ba freinage, ya ba mbongo sala mbongo besimba te. Nzambe alakisa ki onini. To chite frère Johnny. Nzambe alakisa ki onini, leo le gars entre na cousine na alakisa ki onini. Papa soto bito solo lango ekozala mulai makasi. Donc ezalaki makambo eutek na monde des ténèbres. Po bazwa ngai, il fallait na sala relation na ndeko nanga wana pour que ngai nazala na kati ya nzungu anytime bangi balianga bakolianga. Mais bazwa ki contrôle nanga te parce que l'Éternel dit azala ka ko vibrer kati nanga depuis bomwana nanga. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais toko solo lango, Merci beaucoup frère Johnny. Merci beaucoup pour aller l'autre. On a largement dépassé le temps. Prochainement, Marie de nuit, on continue à payer à cousine. Mesdames, Messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet, Masolo. Mais on ne peut jamais conclure cette émission sans pour autant remercier notre réalisateur Chris Laris de Pelende, mais aussi Winnie Laris Pelende, son assistante, Claudine Laris Pelende qui était script, mais aussi tout ceci était sous la coordination de la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage, Marie Naoumi Laris Pelende. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien. Santé les frères à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston. Tous abonnés massivement. C'est validé. Ya botoko on a tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel, il y a chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors, to sen rabne le ko moko bandeko ko na site na website. Il y a Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boui. Sikoyo winter ngebana. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo le t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pena ya solo ba jaquette pena ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyoso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh so revenu au côté na site yo benga le Michael Josh so na ngwa so la ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na meshentel na meshentel couturier intel papa eza griffe papa ya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis c'est que bien Radio Collectivia Fiston. Tous abonnés massivement. C'est validé. Kinshasa, yokelanga
eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, les loyaux, ba Tanzanien,
bazoyekola avion baza mibale mwasi na mobali ebongo bino na Congo ozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi nanoya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondengenini. Merci pour l'opportunité, maman.